Bonjour, bonsoir la famille, Mbotenamino Biskanas Buzali. J'espère que tout le monde va bien. Ici tout va bien Nangolina Nzambe Nzambe Azobatela. Merci Nabino Nyoso, vraiment merci. Tiki Tendambe Nalola Apambola Bino Nzambe Nalola Amonabino. Vraiment merci. Nandini Bozota la Belema Nabiso. Nzambe Nalola Apambola Bino Abaxela Bino Uezangi. Et na souhaité la bienvenue à ma nouveau abonné. Merci na ba visiteur. Merci na ba abonné nyonso ya chaîne na biso. Merci na bino et bandeko soko kuta na vidéo. Pour vous santé kota la vidéo tina suka et kozamala mingi soki otali vidéo tina suka. Merci na bino nyonso. Lelo to yesus na vidéo mususu tolingi to laksa comment na sala ka poto nanga ya semul. Voilà, tout le monde ensemble comment on a fait la carte pour tout le monde y a semoule. Voilà, nous avons semoule nanga awa. Semoule. Donc semoule na biso ya jaune. Et nous avons vert nanga ya miliki ya mai. Vert nanga ya miliki ya mai. Nous avons besoin ya mai nanga normal. Et ça mai n'y a sauté na osai là, mais c'est juste pour la présentation. Voilà, nous avons la mai. Nazana sucre nangai, nazana sucre, donc sucre et nazana mungwa nanga mungwa isa vraiment belete juste za mukie, donc tout ça la mungwa na biso et voilà à côté nazana beurre, donc nazana beurre nanga beurre nyos oyo zanango, nazana beurre nanga wana et nazana milik nanga ya poussière ya nido. Voilà, to change na biso na moto tozo leka na banda kosala poto na biso. Alors oeza ndenge nga na salela ka poto na ngai ya semoule na bandi na oeza milik nanga ya mai parce que na linga vraiment to na olia poto na ngai ebimisa eza vraiment na goût. Donc na bandi kocha semoule nanga nazo sa la fouet nanga, donc nazo cha mukie et nazo balola pardon, nazo cha mukie nazo balola pona pour éviter poto na yo esala mbumate. Donc eza lokwa nde tolamba semoule o bando balola ngo pona olinga te semoule na yo ezala mbuma, donc poto pe il faut pas ezala mbuma. Voilà, to si so cha semoule na biso et to yo ko cha mungwa na biso. Mungwa c'est juste eza mukie sympa que o chango et belé et yo kana vraiment makasi non, mais c'est juste mukie, mais soko lingi na ote o chate menga na sepela ko cha mungwa et awa sikoyo na yeko bakisa mai nanga mai ozo bakisa mukie ozo balo, donc ozo bakisa mukie ozo balola nde bozo mona wana nazo bakisa mai nanga. Ça dépend pe ya quantité ya poto na o sali, mais nazo bakisa mai nanga mukie nazo balola. Voilà, donc tozo balola poto na biso na étape ezali tozo balola ngo toujours pona no ikangami te esala mbuma te. Donc to balola ngo tozo continuer toujours ko balola poto na biso. Donc voilà, tozo continuer toujours. Tozo bakisa mai na biso nde na lobaki yo moko bando tala ndenge poto na ezo kangamela ozo bakisa mai parce que il faut otika poto na etuka ebela, donc olingi yango te ekangama mbala moko, il faut tika eza un peu léger mwa ndambu ne bandeli pona etuka. Donc bozo mona nazo continuer ko bakisa mai nanga et nazo continuer toujours ko balola poto na ngai. Voilà, tozo balola poto na biso, tozo balola poto na biso. Voilà, tout le monde poto na biso et komi ko kangama et donc poto na biso yango yo ezo kangama soki omoni yango ekangami et que poto na ona no etoki bien te ozo bakisa mai ou soit so olingi ozo bakisa miliki nanga na bakisi mai nazo bakisa mai et nazo balola yango
parce que c'est important kotika potopoto etoka. Faut pas ekangama mbala moko ekangama makasi etoki te, non. Il faut otala kango zo bakisama eno malembe ozo balola yango o permettre potopoto na etoka pona ebela. Donc wana potopoto na biso tozo balola yango toujours tozo balola potopoto na biso. Donc c'est ça. Donc awa tant potopoto na biso tomoni vraiment ekangami. Après toyo kotia sikoyo oyo ezali sucre na biso. Raison oyo totieli sucre na biso na moto ezali parce que potopoto so otie sucre na se soki déjà ebeli otia yango na se potopoto ekomaka mai na yebi te soki bosala déjà expérience wana okomona ke potopoto ekomaka mai mais soki otie sucre na yo na moto boye omona ke atokitisi potopoto na yo na se ekokoma mai te ekozala kaka ya kokangama. Donc meke expérience omona. Voilà, toujours continuer pour la potopoto na biso et toujours tika yango eto. Voilà, toujours balo la potopoto na biso pour ezikate. En plus il faut ça yango na moto moko ya se. Aba to comme étape na biso o toujours tia manteca na biso, beurre na biso. Donc toujours balo la yango esangana bien. Donc c'est ça. Et ça va bien, toujours balango et ça va. Donc baloli. Donc le balola, na moto moko ya se, faut pas monter za makasi parce qu'il faut monter za makasi de boyebi to lambiona miliki et kozika noki. Donc il faut otia moto no na se. Pour nous permettre nini na yo potopoto na yo etoka bien ezika te. Voilà awa bomonaki toka même fini kona biso bomoni potopoto na biso ekomi nango presque prêt mais totika yango bisusu ndambo pona etoka lisusu vraiment bien. Voilà et awa tozongi moni potopoto na biso vraiment etoki bien ebeli na siblo moko bomoni yango penza. Donc ebeli bien. Donc voilà potopoto na biso ebeli bien et toujours les casco awa na étape mususu toujours tiasko potopoto na biso na sani comme bomonaki totiaki mungwa, totiaki beurre, totiaki mai, totiaki miliki ya mai et tout. Et voilà ce que toujours kende na étape na biso mususu toujours tia potopoto na biso na bol. Voilà à tout comme l'étape où toujours asko nido na biso toujours tia regarde na pena potopoto na ngeza goût et ça vraiment goût. Donc okotia par rapport ya ndenge olingelaka koyokela goût na yo. Donc on a tie 3 lutu oyo e na kobalola yango. Voilà lo balola on a sango na bomeka bandeko bomeka vraiment eza na kitoko moko na nga kotia ba commentaire ebele te lelo konga mona sali. Donc vraiment ben bomeka nde na sali bo pesa nga raison. Voilà awa comme na biso na suka c'est juste na la sabino koma na tiaki biloko na potopoto na nga. Voilà potopoto na biso yango eza vraiment kitoko. Donc bomoni potopoto na biso eza mai te po nde totiaki sucre na moto toliango na baguette na biso totie avocat na biso na mesa et totie nguba na biso na mesa. Ezo dépendre moto alingali na avocat alie, moto alingali na nguba alie et na verre ya jus na biso soit verre ya mai. Après avoir moto kolia potopoto aroluka peut-être amele loko pona ekita bien. Donc okoki komela mai ou soit okoki komela jus. Bande kona ifino potopoto eza vraiment na goût moko eza vraiment kitoko. Donc bon meka bozala décité. Bon meka vraiment bozala décité eza potopoto moko kitoko. Bon monango même ndenge nazozo yango na lutu ezobima mai te eza ya kokangama. Voilà, merci na bino nyonso vraiment partager, aimer, commenter et kozala malamu mingi. Kobo santé ko s'abonner et ko cliquer cloche à notification.
merci bandeko lelo tosuki awa e tokutana na mbala ya nsima. Bye bye.